Salut, 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 bonsoir, bonsoir, coucou, coucou, na bande nyonso oyo bazo tala BBC Mpoi na mama oyo bandeko na pesi nzambe nanga merci na ndenge siko batelanga apesi na souffle de vie grâce na ye ningolu na ye toujours likolo na bis na pesi nzambe nanga merci. Sans plus tarder, les bandeko na ye na analyse nanga lisusu na baki vraiment beau si pour tout encore beau comprendre et qui na ubungo ermoko elubu ermoko analyse ermoko matea ermoko patati patata. C'est ça en moins qu'à dingue internet en ezo kende lelo na ye bino lisusu analyse bandeko faut passer au website ngaki no bobenga ki belé so disant maman bibi so point ni tu arrêter encore na elubu. Na ça qui est le mon semaine passée mais na monezo mata vraiment te bandeko bolanda elubu wana na sala ki na lamba ki ezaki justement bisa okaruka na lamba ki na dongo na sangisi na aubergine ezaki bien et makasi na zoki au moins 2 à 3 appels c'est bon na mona ki réciproana na mona ki en quelque part na dit non on a la de payer. Bah, abonnez à BBC Mpoi. Alors, please, je vous invite, beaucoup de landa, yango ça la bien beau aimer, vous partager, beau commenter. Sans plus tarder, là, dans une plus en beauté nanga, je vois encore Sandrine TV, Naki, non, je vois Maman Boyo Augustine en Allemagne, na moni susu, Maman Katina Suède, gros bisous, Nadino, na moni susu, Maman Oracle Divine, Maman Fanny, na Belgique, Maman Congo, na Italie. Sans oublier Maman Yvette, na Cape Town, je te fais des gros bisous et surtout félicitations na moni monétisation na yo. Vraiment, je suis très heureuse pour na Moussala na yo mon année aux monétisation. Alors là maintenant de Moussala et bandi courage et belé. Alors sans plus tarder bandi golelo na ye na bisolo na moko na zobeta eza bisolo ya camarade nanga. Très souvent, ce sont mes camarades et ce sont mes copines. Mais si toi, tu es aux la chaîne, tu peux faire une analyse, l'histoire à bateau bêta parce que l'histoire a été appelée vous voyez? Alors, camarade nanga benga kinga et bébé, c'est l'histoire au bêta na BBC Mpoi pour esunga. Parce que là, il y a une histoire, il y a une histoire, il y a camarade, donc il y a fille, chroniqueuse. Aza chroniqueuse, il y a YouTube canal YouTube et ya nango ba tebele ba komika ka shortcut za mpuse komika geno chronique na internet ndemo mukepe komi komonana malgré komi inondé ba bazo tika te bazo ya ka ebele. Alors la fille en question aza chroniqueuse comme on a Stéphanie abane ko sala na chaîne moko boy na ko ta chaîne na ko ta makongo ya chaîne te kané zalaka par respect ya ba deko. Et alors, la fille, elle travaillait na net, na YouTube, na chaîne moko ya papa moko boy, ya poto kaneza, poto ni bazapé na ba chaîne na kine, aluki chroniqueuse, aluki monteur, aluki caméraman kaneza laka. C'est fait-il que la fille Stéphanie, elle avait aussi une copine à elle, kaneza laka, tous ans à ba camarade mais na la camarade ya, na camarade. Stéphanie a une camarade quand elle avait une copine à elle, voilà, elle vraiment trop close, hein. Vous avez vraiment trop close. Quand vous prononcez la nobo là dans les solo oyo, les solo oyo ça moko esengo, moko pasi. Alors s'il vous plaît, vous là dans les solo oyo, nous ne connaissons pas. Histoire oyo ça yanga été, mais eza, nous ne connaissons yanga awawa. Ok. Si que Stéphanie elle travaillait, mais maintenant ça là bien, la chronique naie, la chaîne naie, wana malgré boss nae azaki na poto boss nae azaki na poto ba noti ba bongo ya salaire hein ndenge zalaka mbongo salaire apesi pe ba monteur ba caméraman ka ndenge zalaka luki ba pe studio na kinwana ba nous ça va émission là très bien là et puis le monsieur be aba no sande ni aba no luka aba no kozwa bah invité au moins on a Stéphanie non on a invité mon qui nous ça na émission bon pas on peut élément on a balancé la chaîne avant et ben donc il est très bien. Alors Stéphanie peut aligner qui na musala na wana trop parce qu'elle va que nous on a besoin de visibilité on va te béler na Congo ba de monsieur béler on a besoin il y a visibilité. C'est fait que plus la fille a ba ça ba émission na net et ça dit que
quand ndenge ezalaka balandaka biso papa moko boye prêtre moko boye na poto amoni Stéphanie na chaîne wana non asepeli na Stéphanie abengi Stéphanie babandi kosolola na bango très bien bazosolola nasepeli na yo boye boye quand ndenge ezalaka Stéphanie abi non bino mibali ya poto bozalaka bongo non oza na mwasi te boye boye oza yo moko mais tu as une femme avec toi boyaka biso boyela biso wana masolo ebele non toza na procédure ya divorce oh boye boye tolemba bino na bino je suis sincère j'ai pas une femme avec moi. Oh, c'est vrai, il y a le monsieur en question, comme il y a le monsieur au Sani, Naton, au Lamkapouye, à la minuit, à la mot tardif. Alors, bien, Stéphanie a filmé dans la chambre, il n'y a personne. Toilette, ça de la cuisine, et l'eau, dans la maison, il n'y avait personne. Effectivement, il n'y avait personne. Parce que maintenant, bien, Stéphanie, appel vidéo. Tu vois? Alors, après, la fille aussi, Stéphanie, a dit non, ma camarade, c'est rien. Ah, ouais, n'est-ce pas kaka? Abeteli camarade na ye abeteli camarade de solo tala je naza mutumo boye aza partir à poto tala boye la fille aussi camarade na ye c'est non ndenge zabongo kenena nutalela ka ndenge zalaka système utalela effectivement la fille a continuer musala na ye ba obima pena papa na prêtre wana a otindelaki mbongo via Stéphanie échanger na minute parce que le monsieur il avait l'argent prêtre vraiment a otindelaki Stéphanie mbongo ta 2 fois par mois Stéphanie vit échanger alors ndenge azalaki na camarade na ye omona camarade ezalaka na soki camarade omoni ekesenaka ye oki oza na camarade na yo mais motema no ezotouche te osalisa camarade na yo mais Stéphanie azali na motema wana te Stéphanie vraiment soki azwi omona moi $20 apesi camarade moi $10 moi quelque chose apesi mon camarade na ye abi non olelaki opesa mbongo na église so disant que non dîme na nga moi je préfère napesa yo nzambe kaka aomona ngai ok c'est bon Stéphanie a continué à venir à chronique, à la mobile na ewana na photo et puis azali na copain na bakino na ndenge ezala toujours. C'est fait-il que non au fur et à mesure Stéphanie a ça musala na ye bien et koko makeno garçon mo sous na photo na Paris alingaki te abengi Stéphanie qui a besoin ya nini ya mabanga nezaka toujours pour aboaka kongo na ye. Alors ndenge ezala toujours na kongo nezaka ka au futi mwa mbongo na yo ba boaki yo kitoko propre. Et ça dit que non, le monsieur en question a bien Stéphanie, on a besoin dans l'émission, on a sepeli nango, on a besoin, on voit kakangai, je vais commencer à t'envoyer quelque chose, après on va nous occuper batou, on va nous occuper mbongo, on va bango. Tellement comme ils ont bien Stéphanie peut avoir été parce que t'as la canne qui va bon faire ma banane de battre faire vivre nango. C'est fait que non, c'est un dimi pas, on va la personne qui n'est bon à boire. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire que Stéphanie, avec Stéphanie, moi je veux que tu sois ma copine, juste qu'on soit juste des amis. Alors Stéphanie a beau quitter. Comment il n'a pas de camarade, comme ça va camarade bien, qui moi c'est une normalité, ma camarade est là. Et c'est fait-il que le monsieur mobile il y a Stéphanie en prêtre Stéphanie très bien. Bien vraiment très bien. Stéphanie bongo, Stéphanie vraiment pas. Au moins la famille n'a pas changé. Ça dit provision dans d'akou. Moi vu qu'à mon cas sur mon tas bon moi c'est que bon à bossa kota dans d'akou. Même d'akou comme moi bien, mouvement voyage bien. Stéphanie a vraiment très bien. Provision va camion surtout très bien. Alors c'est fait ça quand na camarade ou na copine na wana. Alors c'est fait-il que mobile ya poto ayakate ayeboya na ki. Mobile ya kiti na ki. Tant mobile ya kiti na ki. On va kutenda na Stéphanie. Stéphanie dit non na otalela na muye na omemi na famille na ngani et pas ba cousine ni. Alors bah séjour à garçon na papa on les a qui na ki wana ba séjour wana ba zaki na Stéphanie très bien paysan. Séjour ici la raté papa on a sani à zone tant papa na yeke na akitaki na kina na yela Stéphanie biloko bilamba kaneza raka ba ne mona poto so beno asimba yo kote ko lata yo mo sipela alors sombela Stéphanie ba biloko bele ana Stéphanie a zone biloko azupe ndambo akabeli camarade na ye c'est fait-il que non la musala place ça la kana na studio ba to ndisiko ko lwa Stéphanieosimbiki sur la bomo rabo kaneza moi biso ba africain donc to bilivaka ou encore to kwayaka na puissance nzambe ke to kwaya mingi na puissance à Satan nzamba salaka to ndima peke nzamba salaka et comme il y a simbiki si boy non asimile kisite non asimile na kisite et ça dit que non ba garçon na ba sala na ba caméraman na ba kona ba
c'est comme si moi division entre Stéphanie et camarade. Non, camarade jalouse, Stéphanie pas non, camarade jalouse, camarade n'a pas camarade Stéphanie, c'était une copine Moroboé, alors on l'a appelé Stéphanie trop. Et ça dit que non, mon bail est sous il a poto, il a raté sous la deuxième fois. Parce que lui, on a bien, séjour, passé très bien à Stéphanie, il y a toujours, moi, on a poto, Stéphanie, on a moussala de poto, mon bail est à poto, bien quitté au coca. Et ça que non, Stéphanie, aïe, au coup, on a un bon mot. Moussala de poto, il y a connu, il y a mon bail de poto, il y a poto. Vous avez vraiment très bien, mon bail, on a passé 6 9 séjours, on a zone, camarade Stéphanie, elle dit, Stéphanie, on a touché un bon, au que fumulata choc mo bo encore une moko ya vivre frère ba na côté ka maman na bino vandi na ndako wana o chata maman na bino wana abando tegela yo donc garafi azo fumula Stéphanie bien non ça na idée bien les a solo moi c'est nani Stéphanie salate a fumuli que nini ya vivre frère maman na yo teka donc vient comme bien donc comme pemba la monde business woman na kamana na bando côté ba idéologie ba ne bola na li solo oyo ba ne ko li solo o na zo beta eza li solo moko pas si essengo vraiment bandeko bolanda vraiment lisolo o ba okutana na vidéo oyo bandeko partager vraiment vidéo o partager bien bo aimer bo commenter bo pesa ba conseil et ça va bien au moins biso to yaka na ba analyse ou to yaka na ba histoire moko vrai biso to yaka na net te pona o yako finga ba tout ko ça se fait non wana toza na catégorie wana dit alors oya kokutana na vidéo oyo bandeko partager bien aimer pesa pe conseil na ba oyo baleki na biso bazoya na bandeko na biso mosusu opesa conseil à partir de ba commentaire na bino et kosala bien c'est fait-il que non camarade na sa nini azokotaka pe na Stéphanie ba idéologie moko ya bien que non ndenge ezana sala boye taka mbongo bandeko bando simba mbongo et parce que sala fungoli ba vivre frère na ye akomi ou donc women business women après, on a si pour mobile la troisième fois. Non, mobile la troisième fois, non, on a mobile il faut qu'on a bala c'est vrai, ya. C'est vrai, comme si on a campagne bala. Avant que si copain na parce que la bakina na copain na John avant que c'est parce que ça sérieux, mobile yo présent simbanga, asa ni animia balanga. Tout mobile ya bala présentation après présentation d'autres des zalaka. Et comme si pour la mariage camarade, il y a Stéphanie, il y a MC Stéphanie, il y a non Stéphanie, il y a préféré. Au sein de la mariage religieuse, mariage civil, qui nous sommes en poto. Ndé, camarade n'est pas que Stéphanie pas que ça mobile, non, on n'a ni mariage civil, tout ça la poto, mariage religieuse, tout ça la oh pourquoi? Tout ça, même ici en Afrique, ici au Congo, je beaucoup des histoires, je mets bien les arakaka, mais le monde mobile sur bien non, ne t'en fais pas, même ici en Congo, j'ai beaucoup d'histoires. Et maintenant qui est Kitaki. Ah, ok. Après, c'est que Stéphanie a Salinini, Stéphanie a écouté mon camarade, non, t'as mobali nanga alubite to sala na nini te na poto te to sala kaka awa parce que awa nesiko nini biloko ne pe azaki na biloko awa na poto te ne camarade na ebisi Stéphanie na zo fongoloka bien na fongolo bien parce que monika biso na Afrique ne to sala wana na makamara partage de bien bon ndenge zala toujours des camarades Stéphanie et ses camarades nous disent non, je suppose que nous avons un problème. Nous avons un problème parce qu'on va avoir tout ça en mariage civil, à un photo avec tout ça kaka ah. Mais camarades avant dit qui m'a dit ok, nous avons kaka nani bonheur na yo, nous avons kaka bonheur na yo. Ok. Mais c'est que Stéphanie a ça nini, Stéphanie a ko yebisa mama na ina bandeko na bila bota camarade na ngako ni story tuna ke no azo bishina kaka na yebisa mobile na ngato sala mariage civil kaka na poto awa te so ni bazala biso ba africain biso ba koloni to sala déjà qui pédique c'est moi ya poto aye za na bongo o te alinga biso ni bala biso kaka na ina ni sinyo so kaka awa alinga biso ni bala ko ni camarade na bela belo kelo suwa tika camarade wana tala buitala c'est vrai so Stéphanie que la camarade na wana alinga camarade à mort. On tient à outil camarade en bon, elle a essayé quand elle a voulu gérer la situation dans la camarade,
azali kaka na camarade parce que alingai ni camarade na ye esali ke aza kaka na camarade na ye donc esalemi présentation esalemi donc esalemi nyonso esalemi après na civi mpe esalemi na Congo après mobali akendaka te ake Congo nde Stéphanie ayebisaki mobali ndenge oyeboye tozokemba moko mobali bino nga nakende nano nabongisa à partir ya kuna après yo boya koya na poto nde Stéphanie nani camarade ya Stéphanie alobi Stéphanie yo soso sali mariage nyonso normalement ifali kaka bokende mbala moko na ye pourquoi soso atiki yo ezalaka te normalement ifali kaka kenda yo mbala moko mobali mpe akenda ye poto Stéphanie atika puisque Stéphanie atika bazosolola na mobali ndenge ezalaka mobali na poto ye na Congo bazosolola c'est fait-il que mobali asali nini nani Stéphanie azosolola na mobali na ye mobali akomi kobakisa bajour ya Stéphanie donc abandi prolonger bajour ya Stéphanie koya na poto Stéphanie amoni yango louche mpe mpona nini ezalaki 9 mois ekomi inani bazokenda ba 2 ans bazokenda ba 3 ans ezalaka après camarade à Stéphanie ayebisi Stéphanie ayebi Stéphanie ndenge eza wana please oza na passeport atuni camarade oza na passeport oyo te na passeport nde camarade ya Stéphanie ayebisi camarade please tokenda na eloko ya liboso tokenda kosalisa nini passeport bake kosalisa passeport eya solo camarade nanga tokenda salisa passeport nga deja naza bambongo nanga kaka ndenge ezalaka wana nazazala na passeport yaya bake koluka passeport basalisi passeport passeport ebimaka te passeport ebimi après ce soir camarade bien il y a mongo vous avez un mongo na mongo faut aller sur shop il y a une ambago Stéphanie faut sur shop bien na kini mwana bande autant à Congo ya shop na été autant à pêche Congo ya chaîne parce que bande ko sala te parce que togo ya kala makambo epele c'est fait-il que non Stéphanie a ça nini a fond du shop sur bien pas maison d'habillement a fond après camarade na ya ici ya nous avons déjà un passeport, on a la Libye, tout mais quand nous sommes au conseil la visa à France, aux yeux visa à France pour la langue parce qu'il y a un moment où nous sommes camarade à Stéphanie. Camarade à Stéphanie, je sais Stéphanie, à cause de Stéphanie, nani idéologie. C'est vrai, tout mais quand on aux yeux, tout y va gagner tout ça. Bandi, qui m'a dit qu'il y a un côté du couteau, visé visé à France. Visa France bini ngeza ka kamane to ka yetse no ndeko na ko kelo na bilambe belete ka ngeza la wala biso sto yi biso ba to bima libanda moi valise no muke ila ba misa to 4 5 donc koma kuna on sait le shopping ta ka mbaino déjà za mbu ya solo kamana na Stéphanie ba matakavion te ba mati Stéphanie wala wa na Poto na France pas ils avaient la saison ya Mali Stéphanie Akitiwana, très bien, à Salatine Kitoko, Mantona, et à la Tivana Kitoko, vraiment. La française, il y a mon moko, comme on n'a pas adresse. Quand on se voit, on a déjà camarade, on a qui a une adresse à mobile, il y a une adresse, avec une adresse, partir là-bas, document à Zouaka, bon, on a manié crâne, dans Western Union, adresse à mobile, les Arabes. Stéphanie n'a pas, bonjour, monsieur, papa, elle se dit, qui m'a ici l'adresse. Pas avec taxi, il y a une adresse, il y a un badinaï. Tant on connaît ce qu'on a, nanda kwa mobali nae a insisté pour mettre ba fungula la porte te ba fungula bande ko bola na lisolo oyo eza yanga kututenga ka muno kona ngande ezobuba awa bande ko mokili makam Stéphanie akuma ba ko fungula porte na ko fungula porte na moi c'est bonjour il n'y a pas de non, vous êtes qui? Non, on a déjà beau. Non, vous venez d'où? Le monsieur, on a autre monsieur, le monsieur n'est pas là, mais on n'est pas là. Vous pouvez entrer à côté. On va continuer à approcher. On a commencé à approcher avant d'ici. Oh non, vous êtes qui? Non, je suis dans Carmine. Oh, ok, d'accord. Aïe, c'est qui est de mon côté. Moi, on va continuer dans la cuisine. On va comme ça, on va se poser le tambour. Mais il n'est pas là, il a déjà voyagé. Ah, c'est vrai, voyager. Vous avez Stéphanie a commis na potoana, mobile est passé à Kini, mobile est là, à sa qui t'a dit le Kini. Mobile a commis 2 jours à Kini. Benga Stéphanie, Stéphanie a zoé à ma fonte. 2 jours, mobile, on a la flatte à Zara qui a zoé mon asso, Nani, Fon à Stéphanie Zobekate. A dit même pas numéro de ni à camarade. Azaï n'a choisi. Azaï n'a pas quitté par Stéphanie. A commis par Stéphanie Boy.
Koko. Maman a beau mobile. Mobile Stéphanie Kaneza la wana bayampi. Stéphanie Azawaki, comment ça fait 2 jours. Nazobenga Stéphanie font des olicataires, je ne sais pas, il y a mon aïe à maman Stéphanie a dit non. Stéphanie n'est pas sur la nombre Stéphanie a un poto. Ça fait 2 jours que Stéphanie a sa commune à poto. Papa bêta la bêta la mutuka. Stéphanie a reçu la ngabo et pour la nini. Stéphanie a salanga boy pour la nini, pourquoi on est précipité? Pourquoi ça dit pour la nini? Ce que maman appelle les Kedi. Ce que pourquoi la nini, il y a un mois scénario, a vu visa la ndio na poto. Maman ce que vous comprenez, a aidé les kamuti, papa syndicat. Dès ma grande bande de Moussouba, il est-ce que vous allez syndicat la Moussouba, il y a un beaucoup aussi. Non, il fallait pas petit nini, voilà. Vous quand vous nous faites venir à zone na flat. Là vous c'est Stéphanie peut qu'on a la poto. Maman a yambaki nanda à 26 pieds. Après 2 heures, 3 heures, quand on apporte. Moi, la c'est ce que faut la porte. Faut la porte, boy. Maman, mon cousin, tala libumbo. Madame Yanda Kubandiko. Madame Yanda Kolonda Kuyoana Utimisala. Na zeli nene kakabu. Na bala na eni bali. Moi, na eni boussa na 12 ans. Ça, tu gagnes bali azana. Na 3 ans. Na zeli. Bande gozona na lisolo kuna ezoke ni mokili makamu. Maman na poti. Moi ça a présenté madame nae, nzoka maman na yabaki Stéphanie azaki muto musala. Ayambi madame non nous avons une visiteur. Nous avons un visiteur moko awa. Ah c'est vrai. Bonjour. À cause de notre chambre a déposé la diplomate na musala, ndengeza kaka après bonjour. Solo yana basolo non ozamani non gaza Stéphanie. Si vous avez Stéphanie, vous avez Stéphanie. Stéphanie, vous avez Savani Nanda Kwana, Mupaya Neza, Nanda Kwabati, Kubeta Bita Misu, Kubeta Bita Misu. À mon avis, déjà, on a une photo ya mobile naye na mwasiwana. Parce que balati alliance. Stéphanie a camarade dans ma photo pour attirer les camarades na Kina. Les camarades, tala makamuna na kutia. A expliquer camarade. Zambe na lola. Parce que maman, parce que Stéphanie va dire là. Non. Explique-toi, les années, nani naza nani kolonda awa yo zana na bino nana za Stéphanie naza chroniqueuse na internet a expliquer il fallait qu'à expliquer ça na internet comme aussi quoi tani comme mobali que non c'était là qui na à partir de l'émission na on a commencé à kusula na et avec tout na ba boko avec bien pour balanga effectivement aboutira qui na nini na ye qui doit kobala ngai tout ça qui mariage na ye nyonso tout ça qui na Congo maintenant d'être bien comme ce maintenant yo komi ah il dit non c'est fait que non depuis to bala na ki na ye ala ki c'est pas photo ningi zalaka depuis to bala na ça fait maintenant 2 ans et demi qui na 3 ans depuis on a eu ça na kaka que non na kuya na ndio mona bon louche alors na misa na ngi moko passer on a le qui visa na ngai na ye so adresse yo ki na adresse je te dis bien madame que non atine la ngambongo na peste du point ya manicure adresse les amatés. Oh c'est vrai. Moi ma madame on a 24 qui a dit my God les hommes maman nazaki vraiment cool na Stéphanie vraiment cool je vous dis vraiment cool pour ceux qui basi mususu on a natala ba basi mususu a comportement basi mususu moi na moi c'est Stéphanie ngai mananda kwa na mutuka bande ko bolanda lisolo mokini makam lisolo yangate munoka nde yanga bande amana ba de Stéphanie expliquer makapana na kolila zone la Stéphanie leli maman calme-toi ndenge na zambo moi je suis une Brazzavilloise mobali na ngande congolais olobiana donc mobali na biso congolais moi je suis Brazzavilloise. Je viens d'une famille Yambonga, aussi la famille Moko Yambonga, famille Moko vraiment ya prière, donc une famille Moko présidentielle, mais à Boykuta à Congo pour nous ça passe à Filas. Ba bien yon so zomuna, ba mbongo yon sa tindi la kayowana. Tout wana ni benga ka prêtre. Mbongo wana ewitarane na ngam na parce que ngana uti na famille Moko Yambonga. Et dans la relation, moi c'est aucun me mena mobali bonheur, mobali pas aucun me mena moi c'est bonheur. Les anango, les alakanango déjà. C'est fait que non moi c'est ok d'accord na minute au mobile pe azate mobile na biso azate toi tu vas l'attendre aux idées kaka na ndako na awa il na minute ke Congo
Ici, nous on appelle mobile. Moi, si tu as bien mobile, comment tu vas se relever bien? Mobile, une agitation, après, a dit que Stéphanie Rana a poussé la chambre, a accroché la chambre, a dit que non, soit toi, sens-toi à l'aise, pour nous sommes en besoin, a dit que bon, servir tout ce qu'elle a besoin, servir tout, soit toi, donc sens-toi à l'aise. Il s'agit que mobile kuna siko na kini kuna mutema zuku kate. Comme na tongo, maman na bengi Stéphanie, elle dit non, ngana ke musala, yo zela mobile ya zoya. Mobile ya boya, après 1 mois, 2 mois, ninga la katinga teno, musala 1 mois kuna, 2 mois kuna, aoya, comme ça yo ko bimate o zeli kaka. Na tongo pe madame wana siko azaki ni médecin, asala kanaye. Non, Stéphanie t'a expliqué, c'est très bien. Alors, il y a une zaboui. Tant maman a dit, madame a dit, les hommes. Stéphanie a dit, c'est des photos. Banani. Moi, j'étais sûr avec lui parce que avant la kisanga ndako. A fini ndako. Et à 3h, à 4h du matin. A fini ndako il n'y a pas été. Moi, c'est Zati. Je n'ai pas une femme avec moi. Donc, appelle les nions sur la coubine, na chambre Alexandre, moi c'est Zalate. Alors, il n'était pas marié. Moi c'est effectivement, parce qu'il y a un médecin, on travaille à cas. Peut-être qu'on aura 2 jours dans Moussala, 3 jours dans Moussala. On a vraiment médecin. Alors, ceux qui ont une vidéo, ils ont solo parce qu'il y a un médecin. Et moi, on a un lobby nango. C'est normal, donc ils ont un esprit bon. Et ils parlent de maman, les hommes. Et si nous avons un maman, madame Abimi, à quel est Moussala? Ils ont un médecin, il faut qu'il y ait Moussala. Atiki Stéphanie, sens-toi à l'aise, bon, nous avons une telle kenaye. Tout là, fais comme chez toi, fais comme chez toi, nazoya yo bomimate ozela mobile na yo, ozela mobile na biso ya. Madame akepe musala. Ti umela kate kokoko. Bona ke kofungola nani prêtre ya ye mobile ya ye autiki. 1 mois lisusu ekoka kite, 2 mois pe ekoka kite. C'est fait-il que nos mobile ta wa koti boy. Qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Est-ce que j'ai dit que moi-même je savais ce que je suis en train de faire? Il est venu au sali boy pour la nini. Stéphanie a dit yo dépôt à d'autres personnes à courir. Ou il s'en était posé à moi si. Si koyo. Si vous avez rien non ça na moi si mais comme je suis arrêté. Moi je suis une femme au balakinga na moko. Dans ce qui n'a besoin de mobile. Mais fait na ya na ndako mobile na mama na ngai bande papa wana banda ko beta. Bandako beta, abeta Stéphanie à mort. Abeta Stéphanie à mort, je vous dis. Bandeko balabano abeta Stéphanie à mort. Et c'est quand vous avez un kaka. Madame a dit ça à côté ce que vous avez dit, azo beta Stéphanie. Aloba IOAT. Azo ka diplomate mais qui a dit na mo atiki na chambre, aki na cuisine. Ande na ye à l'aise. À l'aise na cuisine ande si si ko bon na moni que non a ekomi mabe makasi bon ndisco asaini ntango papa tika neti kidi ba bon na jusqu'au Stéphanie pas akimisi akotse na chambre et kama porte Stéphanie akani pe porte kuna zolela azolela bandeko parce que avant sopa abane na salon okoloba nini mokili makambu ai. Moi, si je suis venu à la cuisine, je vais venir dans le salon, on va dire que tu as ça à bien. Il y a un moment où il faut dire que silence. Pour un moment où on peut dire que Asani Bouzoba, il peut nous dire que on mémé du colo au bébé. Silence, pour moi, ça donc à corriger, on va dire le silence. Et puis, il y a qui a venir dans le salon. Quand on va venir dans le salon, on va dire que ça va venir dans le zoba, ça comme zoba, mon tout cas, à tout ça va. Oh, le vanille n'a minute. Mais toi, tu m'avais dit que la catina de l'autre, tu feras 1 mois, 2 mois. Pourquoi? Aux zones même pas une semaine. Pourquoi? On va aller au vanille. Maintenant, c'est vraiment vous, les hommes, il faut être sérieux. Il faut apprendre à être sérieux dans la vie. Kakaboye, down, Nazeminaï, down, non, non. Moi, c'est un démanacé.
abetaki mobali te anika na sebo donc mobali ye moko abimi mpenza na écran bimi zoba yo moko. C'est fait-il que nous bouffons ekoki balali na ntongo madame avandimaki na mosala alamusi Stéphanie abengi Stéphanie aliyaka Stéphanie mpe aye abi omoni ndako eza ndako na nga pesa nzambe na yo merci na sens ke no nasali yo kutu mabe te poso ezalaki mwasi mosusu olingo bima na ndako te ebemengi olala awa siko wana nazoyi biso ndako eza ndako na nga omoni mobali aza mobali na nga aza mobali na nga nakoboya mpe ye te mpona bétise oyo aza mobali na nga sikoyo yo oza mopaya yebisanga estce oyebani ata na motu awa na poto comme ça je vais t'aider nangi na aide yo nabimisoka na ndako na nga na kimia atuni estce bapesaki bakisi soki moto akosala apesaki bapeine tablette donc comment est-ce qu'on dit ça en français comprimé ya douleur bapeine tablette atuni bon est-ce qu'on peut omelaki yango bon na bien on apesaki déjà melaki tablette ya douleur ni mwasi mpe alobi fie na mpe alobi ke non naza na connaissance na nga moko aza na numéro na ye oyo naza na numéro na ye bandeko. Vous savez, dans la vie, hein, nous devons savoir garder de relations. Dans le baramon, c'était chaque fois la mission dans la naza na kobeta mo CTT. Dans le baramon, on a dit muto ko yako bongisa vie na yo ou bien muto ko sumo na vie ezaka muto famille na yo. Peut-être muto pe alibanda. Alors nous devons savoir comment garder de relations parce que l'obito yebike. Donc vous avez la discussion garçon oya bengaka Stéphanie avec Stéphanie elle dit que non ngala limite aux la moi c'est modalité je vais juste qu'on soit des amis juste des amis na sengo qui m'a camité na sengo camaradité na sengo moi cité unité na sengo qui camaraderie parce que na sebeli kaka ba no boka ngai et puis après ça ba no PCP ba papa ba camarade na ye ba otini la Stéphanie mo avant qui bango alors Stéphanie donc alors bien non ça numéro à camarade mo boy bengai après ce numéro madame on a bengi garçon même il ne savait même pas que non Stéphanie Zaki na poto ay ba na été ay ba Stéphanie na Congo oh madame on a bengi garçon na bibo ebi fi mo bo Stéphanie chroniqueuse boy abi si je la connais boy à sa place boy est-ce que moi eza oya ko soyer parce que vie na eza en danger vie na eza vraiment en danger. Garçon a perdu boy qui a trouvé qu'il y a un peu de bouchité mais pas au moins bébé on se rien zambi. Garçon a perdu OK vous pouvez sa adresse madame on a payé adresse médecin on a payé adresse garçon peut aller pas j'ai Stéphanie déjà là-bas oh bah ni au moins muto ba beta qui car zoto elle était vraiment avec vraiment so sad hein sad donc avec vraiment bien té autant que ça après ça vraiment muto déjà au type dans la liwa garçon a perdu na voiture à quel est nanda nanda kwa garçon na mwasi te mwana te iloko te bane bolanda bisolo kuno to ezoke mokili maka bane bisolo za yangate bisolo za yangate mu ndia ka bane mokili maka utolanda bisolo kuno ezoke Stéphanie akena garçon non garçon a pas yandi bien avant d'ici après mais ezalaka ko yandi mpaya hein na kaka mbate ku boye moi je sais que notre au Congo les autres déjà ah ouais qu'est-ce qu'il y a les amis bisolo za ni Stéphanie allait donc a expliqué garçon à ma souris c'est vrai. Ok. Bon, si vous commencez dans le niveau, non, on n'avait rien fait avec lui, ok. Les garçons, alors, non, moi je t'aime. Je t'aime, quand nous continuons, tu es maintenant ma femme. Car, bon, je vous dis, bon, dans la vie, il se bat. Total, la car. Tous la volonté à nous inviter. Ou encore to senga ka volonté en zambité ya c'est ce que je pourrais dire to senga ka volonté en zambité na ba vie na biso mutu ko alobaki que non na lingité que non se pende na za na besoin juste qu'on soit juste des amis et pour na bango bana le cas bien avec Stéphanie lorsqu'elle était aquí des on est qui camarade à moi ça on va que non qui camarade à moi ça mon ba les alakate non et ça biso africain on biso ba congolais de toluba qui camarade à moi ça mon ba les alakate. Il n'y a rien entre vous deux, juste qui camaraderie. Et ça, la canamo. Et ça, ils sont des gens qui ont dit c'est fait que non, les garçons en question, c'est Stéphanie qui non, la maman dit non, zoyeux. Au comment moi, c'est
Eh, na minute ya Stéphanie osani bandeko to condamner Stéphanie. Ah, mboka mupaya o to benga to like non. Mupaya zoba na minute wana. Ndaku déjà nyonso poser nyonso na kati ya ndaku poser yo boya. Ah, Stéphanie a mis boki ni peka wana. Et le monsieur en question abala Stéphanie makambo nyonso abala Stéphanie comment ça la vie na France. Un garçon, une mère de 3 enfants. Au moment où je vous parle, Stéphanie, elle a 3 enfants maintenant. Au moment où je vous parle. Histoire na biso bandeko, je crois bolandi histoire na biso ya ndeko na biso chroniqueuse moko oyo abandeki kosala nini na kine akutani na mobali moko ndenge ezalaka kaka bengi yo non nasepeli na baémission na yo poko au fur et à mesure akosola non je t'aime maintenant boye pas ye kokoma keno na bana yo. Il n'y a rien à condamner Stéphanie. Ceux qui ont dans l'histoire, il n'y a rien à condamner Stéphanie. Ceux qui ont fait ça conseil, peut-être moi je vais beaucoup conseiller dans la déconnexion Nibali. La déconnexion Nibali, au pays. Vous allez là-bas, vous allez là-bas, vous allez là-bas, cité, vous allez là-bas, cité, nous sommes dans la procédure, il y a divorce. Pourquoi? Lorsque vous avez bien à moi, il y a bana. Vous allez vivre bien. Vous avez la compréhension entre vous. Mais lorsque vous avez dénigré ou encore vous avez dit non, vous avez la procédure à divorce. Il faut arrêter avec ce genre d'histoires. Vous avez dit que ça va esprit à un pays dans le Congo. Beaucoup de gens ont dit que ça va mais bana kini pe bakomi na bango pe sérieux bakomi pe sérieux dans le sens que ya bizaleli na bino nous comprenons bino mibali corriger pour corriger à tel comportement na ta moké ceux qui posent la moisi na yo asalaka ozo filmer na ndako pona kolakisa na za na moisi te moisi za na musala boza même pas de problème na moisi mais ozo linga moisi mususu vraiment la fille là Stéphanie c'est une fille aussi à féliciter quelque part hein. Parce qu'elle dit ici, mon mari n'a pas ça. On va le dire, zoba. Hein? On va dire, please, beaucoup de ça. Deuxième conseil, on a coupé ça et pas ya camarade, pas copine Stéphanie. Copine Stéphanie, vraiment, va négocier tout total dans le monde à l'élo. Au coup ta copine a bon côté. Au coup ta copine a goûté ma malade. Au coup ta jamais na copine mon coco a besoin de bonheur à camarade. Et ça, kamoko rare. Et la copine là, elle a fille moi pour féliciter. Là comme ça, ta copine a bon nzambe là. On peut s'en nzambe merci. Elle est félicitée parce que hier mutu na bana ko push na Stéphanie. Hier mutu na ko push Stéphanie a dit moi hier na bana formula Stéphanie et aujourd'hui elle est femme mariée, mère de 3 enfants en Europe. Ceux qui peut camarade na pousse à aider. Si ceux qui ont battu non, ah, camarade de Nabé, si vous avez intérêt à camarade des amis. Parce que Stéphanie, ça va dire qu'il y a une Europe avant de faire vie, calmement. Quand vous avez un camarade de Moussous, il y a un Seigneur, vous avez un camarade, attends, qui n'a pas torche, vous avez un camarade dans le monde. Mais si vous avez un camarade, vous avez un camarade dans la vie, vous avez besoin de bonheur. C'est dans la bonheur. Et ça va comme encore rare. Donc, si tu as l'histoire au bien, tu as 2 personnes qui ont conseillé, ou encore, tu as un conseil qui ont occupé ça, et ça, il y a papa, il y a des connexions. Arrêtez. Arrêtez dans ma caméra. Vous avez moi, c'est une photo, vous avez ma bé à moi. Mais vous êtes bien. Bas si pe akin bana yakin pe ba fumwa miko na lokuta na bino. Oye na lokuta ba pe ba memi bino na lokuta. O memi de lokuta ye pa memi na lokuta. O mo keno bino de bobe si ba jeune fille ya Congo. O le boko miko ba keno bana kin wo na ko bana na kin eza problème. Eza problème te bino de oso bobe si ba mo pe sko ba bete bino siko nan. Vous voyez. Bo memi ba mo lokuta ba se ba keno bino pe besoin na lokuta. To kene biso nyonso na lokuta. Et la fille, camarade, non, moi je félicite la fille, la copine de Stéphanie. Ce que Stéphanie a place à Zalé, dans un poteau avec 3 enfants, mère de 3 enfants, c'est sa copine.
abandaki kofungola ye luka passeport fongola bible na minute oyo mpe Stéphanie asatiki bavivre fe bashok na ye mama na bango famille na ye asomela papa na ye mpe jip avant mata sikoyo camarade azwi nini malgré que non Stéphanie areconnaîtraka ye omoni ke no kozwa bacamarade abongo eza rare pourquoi babiso mosusu tozwaka bacamarade ya baproblème bacamarade ya baproblème tozali so na bacamarade te tozali so na bacamarade te ndako église mosala esili siko soki okutani na camarade abongo fo oyeba mpe kolenge okozwa ye mpe ndenge nini okozwa ye mpe wapi bandeko tokomi na suka ya émission na biso tokomi na suka ya histoire na biso histoire ezalaki ya bato munduko kaka nde ezalaki yanga eza camarade nanga monda abengenga BBC naza na histoire moko ya camarade nanga mais nga na kobeta yango to yobeta yango na BBC mpo esala mwa bien alors ndenge nazobeta lisolo eza histoire vrai baozela kutu bien oyo je crois bango mpe baolanda vraiment baino il faut topesaka bahistoire mosusu tolobelaka yango mpo na kofungola baninga mosusu mpo so tobi tolanda histoire oyo édifié ezofungola mutu surtout mibali ya poto bino bato koyaka na balokuta la fille aussi Stéphanie ayebisaki mpe mobali bien ke no bino ozalaka ya boye balaka ya boye mobali abandi ozwa fone na chambre azofilme mais mwasi na mosala mwasi asala ata 2-3 jours na mosala médecin mwasi mpe aza na bomengo asali ozala ndenge oza mais ozolingaka kobalukide na mokongo mpona nini vraiment bandeko tokomi na suka ya histoire na biso napesi merci na bandeko nyonso oyo bakotala oyo anko bakolanda oyo nyonso kokwela video oyo bandeko s'il vous plaît nasengi bopartage boaime bocommenter histoire oyo bandeko eza histoire moko eza touchant eza histoire moko touchant vraiment eza histoire moko touchant bandeko bopartage yango tosunga humanité tosunga bajeune fille tosunga bandeko mosusu na bahistoire ya boye mibali ya poto oyo tozoyeba te tosala bango nini tokomi na suka napesi merci na bandeko nyonso bao nyonso basabonaka na chaîne ya BBC Mpui bao bazokommente bazoaime nazosepela natalaki na analytique na ngai je vis bato bazolanda BBC Mpui trop eza bato ya États-Unis vraiment nazopesa bino merci beaucoup place boza bandeko bocontinue kotala BBC Mpui bosupport BBC omona soki otali wana omona mpasi moko basi balobi basi bakomi joindre ou encore joindre boki kosunga chaîne ya BBC Mpui implika wana esa moi bien makasi tokomi na suka na biso wana sikoyo naopesa merci na Sandrine TV na Kim wana Dédédan Karine Enan Éclair Sandrine Dédédan wana vraiment mutu nanga Karine vraiment je te fais des gros bisous place aux arts une femme forte, sage, moi c'est mon coya, au grand cœur, vraiment. Sandrine, vraiment, un gros bisou place aux arts. Merci vraiment à tout ce que tu es en train de faire pour moi. Merci toujours sur Nana Yope Karaté, tous poids karaté, pe ba monétisation. Yo, ok, tout comme bandeko, abonnez-vous, partagez mon lien, aimez, c'est tout ce que je peux dire. On les a vraiment le tome, vous partagez, et maka. Beau commentaire et ça biso moi bien bandeko tokomi na suka ya émission na biso là je vous dis bye bye see you next time bye.